zuwa soki zuma soki nani papa yo loko okoti na kare na ngai o aya ko beto lisolo ke nga na souffraka nani po yo yebi vi na nga bien yo yebi vi na nga bien eza na terre ni na Congo oyoyo esa mona numéro ya téléphone na ngai bimi na téléphone na FC na poso na sa elo filme nga sina salango esi nga na tawana na naeka ko avertir yo lokola batindaka yo ofingaka bato na luka moma ovi mobimba donc nga zozela kaka kuna za na preuve ya mfingi ngai donc lokola yo loba buzobe pa na ngai kinga na souffraka na zaka soki na bumbu soki place nini merci mais yeba ke tambolaka na mbeli papa esika na kozwa yo na oyebisa yo zuma soki zuwa soki nani na kopeto correctement kozima te oyebi muto oyo salisi baje esika na kozwa yo soki zuma soki nani na kopeto correctement nga saka baje to oyebi nga na bambaka droite yo sesanga baje omonga za mninga nao mbesi ta zoba o bazwi na Kristo kazolia bamwa batu na Kristo na zio na pesi mwa msala osala na vie ale yo oleka na TV po no saba bêtise na kombo nanga na lakisi yo musala sala musala nena lakisi yo musala nga tinda ko bondo finga batu na TV et puis aussi sina ko finga batu ngo kota na ngai tala na ko beto na niveau moko yo tala na zwa na nzela yo na otanga kombo na yo zuma soki zuwa soki ndani kana bi kombo neza Cédric soki na zuyo na nzela papa na epsi obanda lelo yekola kotambwa na mbeli yekola kotambwa na mbeli na epsi yekola kotambwa na mbeli po so omoni ngeloko eko sauver za mbeli po droit oyo na nzoto na yo yo telemi otamboli yo soki zuma soki nani kuna bakumisa ko mutu makasi ngana betu eloko telemi otamboli papa na ozwa yo okokima ngana otiko mutakala na balabala. D'abord, il y a papa n'a Richard Moukoko. Voilà. Donc, pardon à madame que je m'excuse pour comprendre, mais la bâtisse, il y a tellement ma casse. D'abord, mes condoléances à ma comédienne Nyonso et ainsi que la famille du Bota. Parce que papa Richard Moukoko, Azalaki a Azaki parmi les comédiens, Azaki a comédien et Azaki grand frère propre. Na Bella production donc Azaki parmi Bamitu il y a train à Bella production. Telaka madame Belleville a stoppé tout. Film écoutaté, tournage exact donc avant de naître déjà affiche affiche Azaki il y a mon aîné malgré tout ata 6 heures à Pambe côté à part fiche. Moni pour nga la na ser emso ava famille na ngeya emso ava bato bandinga ba ya mutali boso sa geste boso eza yo voilà ozomona parce que oyebisa bato wana te oyo akwe yanga ozomona eluka madame Belleville biso tout ozwi sanga matanga ya papa Richard presque ba comédien nyonso toyoka kiango si ozomona ba comédien nyonso boyoka kiango muto lobake na yoka kiango na retard to na sima mabe azate biso tout okaki na sima malamu omona c'est comme qui madame Belleville a se présenter kuna mutali boso eza nango ki mawelisa te parce que ndenge yoka ki ngana yoka ki okuna yoka ki mais boyete na moment oyo ata na sana bato asaka na sana bazo comment bazo kolobango awa sana eza déjà plein parce que ya ba papa na biso oyo ba yaya na biso ba noko na biso oyo bazaki na este ozomona ba corps na bango yaki ebele boye alors sana eza déjà plein na ba corps ebele ya pas moyen ya ko recevoir ba corps mususu po tozaki na pe ba corps ezaki ebele nde tomonaki corps ya papa moko mpe azalaki wana babimisa ye bango bakende tiango na ngirngir nde ya papa Richard madame Belleville atala bino grand frère oyo aolia sumbongo na nga te omona na minute oyo atalisi likolo atalisi elongi likolo mbongo na nga otika suki olia te le seul geste le seul moyen kokolia mbongo na nga eza kaka akende alongola ata na sana na tinda ata cinquantenaire. Bonsoir, bonsoir, na bande kono bozola na ngai partout dans le monde. Bella télévision ekokisi 7 ans et bengisi biso. Bae oyo tolula vraiment koseka, tolula comédie. Vraiment Belleville Kandi a bengisi biso surtout toya le 29 mars.
le 29 mars on a showbiz nzambe na lola ekozala ya koyinda yo mama yo papa yo mwana kozanga te po le jour wana ekozala kaka kita kosekana biso ezalaka na ba conseil tala kaka yemoko donc la poutine de l'écriture aza wana Belvi Kandi donc tokoseka bien yango to bengisi bino nyonso tout les artistes comédiens musiciens joueurs footballeurs donc bino to bengisi bino batu nyonso donc politiciens donc to bengisi muntu nyonso tout aya na showbiz na 17h le 29 mars bon mon artiste comédien na bino obino bolingaka mingi yemoko pe Belvi Kandi kozala wana bozaka na besoin ko mona nga vraiment na lukaka moyen na karama na Belvi Kandi photo nazala besoin ça ta vidéo na Belvi Kandi en tout cas tozala wana biso nyonso tout vraiment tozala na biso décider ngai moko pe 7e bagarre na kozala wana na yo moko mutu par personne $10 $30 na VIP donc so lingo za la classe comme bien moko Belvi Kandi obi non nga na osoma bien na ngai na $30 $10 pezali VIP $30 donc to monani wana le 17 dans la 17h le 29 mars tozala wana billet c'est ben déjà côté kama boyebi juste na Kimpanza na restaurant Belvi Kandi donc ba billet zote kama déjà wana kende ko somba e bandaki déjà le 15 février kozanga tende ko na ngai donc makamba bien zali tout ce qui est longo na ce qui déjà pour non na monité menace na ce qui donc tout ce qui est longo kitoko à suivre. Il y a place à bon bino comme ça qui m'atalana. Matalana et puis voir même il y a Malika MK Malika oui MK plutôt MK yaki pour filmer bozobo ya a filmer. Mais tandis que on filmer ndenge nini ozomona oui papa Richard aza comédien mais na moment oyo bato bazaki na bato ya famille libota yo ko filmer madame Belvi tandis que yo vanda na kwa mo finga Belvi et le cas place mo bango bazali si la zawana nga no yate et le cas la cheba musapna lisu ozomona ba permettre ngate na kota babi on va filmer parce que robe madame Belvi elle attaqué ezaki bien té madame Belvi boloko kalobi alobi ke wana kuta zoka ta soni te mwana muke akebota na mwana 19 ans muta sente mwana muke mwana 19 est-ce que yo futa da cercle nyonga tata nao nyonga cercle tata kuto futa to sisa te moya te po finga madame Belvi robo madame Belvi alata kata maman asuma boloko ka tika olata est-ce que maman boloko ka alata dali puta super na ozala wana donc 16h déjà dans la showbiz pour t'encourager, te féliciter, t'encourager ma maman je les c'est quoi félicitations à toi Belvi Kandi et 29 on a rendez-vous à ne pas manquer moi je serai là aux angati ba pêche à l'ouvert tout il y a le monde entier ba pêche à l'ouvert tout on va linga sur pêchanga on va linga la culture on va linga la théâtre bon ne bien la théâtre les ada cinéma tant que là parce que théâtre en vrai sens du mot et on est dans la showbiz bon il y a toujours la théâtre en live. Comme ça va t'as bien pourquoi est-ce que Borobo ya MK a filmé Ye Belvi wana et puis on va Ye Belvi wana yesi la wana alors pouvoir ya la ta robo Belvi la attaquer yesi la soi-disant si la wana ozomona ya omona loko mobo to bo santé respect ça réciproque mon net la minute biso déjà madame Belvi boye aboyi vraiment ba émission moko boye ya ko déconner quoi ozomona ça c'est ngoli ça tout vérité faut ça tout vérité non yango to lobate en soi boye est-ce que maman mwana ana robe super ou madame Belvi l'attaquer maman ba on sala ta robe alata dali puta super abelaki super teri wenze alati mais on bozo boya pamster menacer ba menacer eza logique ba bisa ke kata vidéo ko filmer madame Belvi te bima ozomona ponga no ke filmer sila te simba te bana loti mokele sila noti ko sala ngote ozomona noti ko sala ngote beaucoup plus dans la focaliser na batu na biso na bela production mais on se fait ça la Sonia c'est-à-dire yo ofingaka muto ofingaka monier au filmer vraiment c'est ça qu'on a sens si réellement bino boleki bekazanga zaboy amoni maman muteke si la ano filmer il a filmé te pour non pour ça na te parce que pour na bike
toi Nemoko. Au monde, elle pèse pas. À starter, solo. Aux monde. Qui jeune fille, allez, qui c'est âge qui maman, qui a continué à âge à ménopause, n'a pas besoin d'écouter. Alors, si la temps a zunda kunaya pour foutre là, mon appartement, ils sont bien situé, ils ont la condition bien, ou pas, ils ont la piscine, le locataire, ils ont le chocolat par programme, parce que piscine, on a les locataires, le chocolat, on a par programme. Et ça, c'est que piscine, on a la mouki, ok, djung, ok, dindatin, ils ont par programme, c'est pas au chocolat, il faut quand même qu'on informer. Alors, si la monnaie qui appartement bakangiselinga bambongo na bacook appartement apparemment eza kitoko na kosalela ngo pe matalana par rapport ya sisi muteme ekoki te akomeli Vincent basala émission parce que ye mo a créé ki na émission na ewana Vincent ngana patali bapesa nga exclusivité en matière oyo ekotelanga mwa quelque chose Vincent azwi caméra na ye aza na problème te aye kosala émission na ndako. Pour mon agay ezaki émission matalana babandi ko filmer na Vincent nga zo ya libanda ba filmer payer na kati nga zo ke fungula porte sous forme télé-réalité. Ba sali ba ko sala ba créer makambo ba kwa ko créer pour et attirer batu quand même batu ba chaeka ba moneke azu appartement. Ye moko apesi ba communicatrice na ye maloba bolo basila sombindako. Le quoi ba biso ba qui cherche ba journaliste d'investigation to la rapongi te pona ko luka ko yeba ba via batu na kei ko découvrir ndaku wana eza ya papa Michael Cosmétique o abandal mikolo appartement wana na keti ko zo appel ya mwana Michael Cosmétique Michael nda bandi ko expliquer biso ndenge nini sila zela kindaku wana 3 mois pendant 3 mois sila pesa mbongo na ya garantie azela ndaku ba libérer. En tout cas, si la qui patient. Balobi voir même te proposer si la banda pour nabiso mususu eza kota station ma campagne. Si la boya linga ba appartement o ya GB. Abino na ozela timu tarobima azela ngo pendant 3 mois pour kota na appartement wana. Alobi preuve ane mama Sarah moni na kati ya piscine wana eza na kombo na nga bakoma Michael. Si la azwinda ka ko futela, c'est vrai. Ba makamna bina ba réseaux sociaux nenge kendara wana to mto akena ngona ba ndenge moko boye mais bato ba yebi ba appartement wana ba yebi ke za appartement ya papa na biso eza appartement na biso bato ba yebi yango to komi même ko to ba appel na famille soki to tekeli si l'appartement wana or si faux. Alors to ye ko dénoncer si la na bande na nyonso ya lokuta to ye ko bimisa ba secret kenda kwana ezanda kwa kufutela bango moko lisusu bazoba wana ya ba communicatrice na ye ba ye ko changer discours biso to saki na biso kaka to arosa na biso base na biso to chaki matière na biso to ebe na biso za bongo te mais to chaki ka tika to chate bo chaki po boyo ki sabatumité ma pasi en même temps bo kutani to elibino vraie version po soy bo chaki po bo chabo ngabo comparer nda kwa Belfine nda kwa Silate. Bolinga bo comparer banda kwa déjà kutu ndako wana ya sila ba kiti wana eza ya 1900 eza ba canapé o ba chaka na ba salle d'attente eza ba L et canapé kutu eza ba kiti ba L ba chango mingi na ba salle d'attente sila likolo ya complexe banda ba bota ye non landele nini parce que bango tellement belle telaka bango tala ba miniature na bango niveau ba tchaka sila ya muki on dirait dessin mais tala belle vie ya monene pas bénéficier ozo comprendre pour belle sans belle vie internet to muto tala mate ozo mona tala ka actualité ya papa Richard Mutakangina famille bota comment on va Zuma Barizi bango ba ko loba été surtout Zuma Papa Elombe, à qui je dis bonjour là où il est. Papa Elombe, aza papa moko mabe alingo kabola. Makambo sila akenate comme pesa papa belle. Tu peux dire quoi? Ya. Na opesa na place ba finganga. Tozo lokwa muto kwa mbondo de paria lo ba papa Elombe fuka maya mutakala senga sila pardon. Mutu lokola tendresse aloba yo Elombe zoba mutu lokola tendresse ana facilité ofinga papa Elombe zoba.
Zuma babenga papa Lombe keto papa Lombe moi mabe atala tala aza papa mabe atala tala 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 sila. Ouais. Oyo lobaka yo sa papa atala bana. Ta place baza mayele te ba essentiel. Ozomona bango bazwa temps ebele ya kofinga papa Lombe. Mais tandis que Belleville na bato na ye ba respectaka papa Lombe ba yebi valeur ya papa Lombe bazo pese ba respect oyo asengeli nango. Yaya boni so yo fingi papa Lombe boni so sali kablo papa Lombe ayete olobani. Respect za réciproque. Ozomona yo kanti papa masumu ne ba finga ye lelo soki sila sala lelo mo venema mo ba bengi papa masumu oya passer de la fois que oya te bon ka bango boki na obondi la bango po baza mona ka kino mais oui donc eza logique donc na obondi la bango parce que toi na posa bénédiction ba papa wana ça ba papa wana to kotala mate ozomona sans ba papa wana tala lelo mutu kwa Miss Lolo akomi na pouvoir yo finga mama bomengo tala makambo bomengo sala ngana ya wana Miss Lolo vraiment Miss Lolo ova na ndaku na parce comment mukia ova na ndaku ova ndi bota ba mama wana ba mama bomengo yo Miss Lolo na façon na wana taille na wana oza mutu moko finga te il faut voir mitala na otali na ebele ozala na ngo wana otali na mobile wana oluko na olingi yo ayo atinga ma toto ya msie mais ce que akoma niveau ya finga mama bomengo non loba no tala niveau maka mama bomengo ba bamba mabanga na wenza matete na ba rôle na banda osala sila balanda wapi tate lelo oyo le 29 mars za 7e anniversaire ya Belleville TV organisé spectacle monene na showbiz si arrive que matanga wa pas Richard ekundami na mito spectacle ezala repoussé non spectacle ezala parce que so matanga na ekundami nango te spectacle ezala rien n'empêche comment spectacle parce que papa Richard a coutu da spectacle spectacle thème de Kouti papa Richard film écouté parce que papa Richard a fait Belleville quand on est là est-ce qu'il a organisé a continué toujours au spectacle est-ce que vous oui spectacle les a parce que ça place va foutre déjà belambon ba passer ba billet ba reporter en côté ozo mona spectacle ezala mais na ndimité corps papa monsieur Richard et comme ba le 29 non je ne crois pas et comme bon pour papa Richard avant et puis spectacle na biso ezala. Kinshasa réveille les esprits. Showbuzz est dorénavant le temple et le carrefour des artistes de grande renommée. À l'occasion du 7e anniversaire de Belleville TV, Bellart Productions organise un spectacle 5 étoiles au Showbuzz de Kinshasa. Le menu est royalement à la hauteur de l'événement. Le one-man show avec plusieurs cadors. Maman Kalunga, Aïda, Marie-Jeanne Bololé, Décor, Maman Moseka et d'autres fauves du circuit. Les femmes batteuses seront au rendez-vous en mode ballet instrumental. Sans oublier les clous du spectacle avec vos célébrités comme Belleville Kandi, Annie Biasi, Gesho Engange, Munkina Dacosta, Marina Laba, Vini Malonda, Patrick et d'autres étoiles. Showbuzz ouvert pour tout le monde ce samedi 29 mars à 17h30. À $10 simplement, $30 pour les places VIP. Passez vos réservations sur 089 020 00 21. Une seule adresse au Showbuzz sur Croisement des Avenues, Colonel Monjiba et Boulevard du 30 juin, en face de la grande concession Utex Africa. À ne manquer sous aucun prétexte. Pour il y a Gabriel, il y a Gabi, il y a maman Thérèse. Et ça, on est. Nzamba limbisa bango. Bango réponse na bango ezaka nzamba limbisa bango. Oseki poani. Chacha lobi mabe. Réponse na bango nzamba limbisa bango. Oui, que nzamba patala bato limbisa. Nzamba ta bela gino, deka zanga, yo senga bulambo.
un jour na commission bien kazanga puis après ngana koma ko boya yo est-ce que sous moi nzamba olimbisa yo na lobi nzambe aluka place mo boya motema na ye alimbisa bango limité limité au moment madame Belvie ninga za bongo basala nzambe tout balobela mbola mpona ye voire même sport il y a le 29 mars tout le monde maman leur mbongo papa biso José Nzito c'est oya bango kuna ba na bato ya nzambe balobela bango intimité pour passer de la fois boyi wana baba passer de la fois ba finga kaye maman leur mbongo ba fingi sœur Eunice ba fingi José Nzito ba finga mabo mengo ba fingi ba tira so ba finga nani et puis sœur Eunice toute na ya matanga na yo tu akufeli maman bango bango zo kipete ba finga sœur Eunice c'est ça logique et pas na bango ça logique bango ko finga ya logique et bandi banda numéro 1 autorité morale kitati na bambolo. Bienvenue dans votre émission, super abonné, chers internautes, dans votre émission chez Pouvoir Maestro. Bienvenue, je dis un grand merci à celui qui est derrière la caméra. Lui, c'est qui? Lui, c'est le PDD du Congo, PDD de l'Afrique, Plamedi Wizi, mon ingénieur. Je dis un grand merci à mon boss, Serge Moumoulaï, top class, Papa Chic. Merci na famille Libota Mobimba, tonton ta famille Libota, tantine ta famille Libota. Merci à vous, merci à Pam Smatondo, merci à Samigra, à la Cléopâtre de la presse congolaise. Merci à Chacha, merci à l'assistance à Santa Chunzalanzoko. Merci à tonton tout bazar en tout cas na ligne arabe natina fidèle internaute super abonné de Top Class MTV. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné avec l'un des elle je l'appelle c'est-à-dire Moyanga. Elle c'est qui? Biakazanga. Qui je dis salut Biakazanga. Oui, bonjour, Pouvoir Maestro. Kalababé. De retour avec Fox TV. En tout cas, vraiment, Nzambazo Akaloko, tout le monde a des sous. Bonne santé. Santé peut perdre. Moi, Nzoto Bikaka. Non, sentir en tout déranger. D'autres vraiment, il y a une place, mais Moussala, il n'y a pas de joint. Il faut tout y a kaka. Yakazanga, les lots où les artistes comme des tout, Bazana Matanga. Un mot sur ça. D'abord, disparition, il y a pas Richard Moukoko. Voilà. Donc, pardon à madame que je m'excuse, vous comprenez, mais la bâtisse, il y a tellement ma caisse, il y a voilà. D'abord, mes condoléances à la comédienne Nyonso. Et ainsi que la famille du Bota. Parce que papa Bisso Richard Moukoko, Azalaki parmi les comédiens, Azalaki a comédien et Azalaki grand frère propre. Na Bella Production, donc Azalaki parmi les mitu à train à Bella Production. Tellement Madame Belvie a stoppé tout. Film écoutaté, tournage exact, donc avant de naître. Déjà affiche déjà. Affiche exact il y a mon aîné. Malgré tout, à 6 heures après mes côtes, c'était à part fiche. Donc parce que Madame Belvie a vraiment frappé la disparition, il y a Papa Nabiso Richard Moukoko, voilà donc en tout cas courage na batunio so et courage na Madame Belvie parce que moté mezoki moko ya nzoto ne katani en tout cas nzambe moko apesa ka nzambe pour rekoma makamba liwa bo elonye komelaki Papa Richard abelaki bon Papa Richard abeliti au biso le même jour akufaki tozaki vraiment na mwana na ye na bana na ye
pour atiki pardon je m'excuse pardon atiki mwana mwasi atiki na mwana mobali atiki oui atiki bana mibale ya liboso ya mwasi ya mibale et puis tozalaki na mama bana na ye papa Richard atikali obela te ezalaki abela bona bo abeli te et arrivaki asala crise quoi tu comme on a ba niveau ba crise wana akoyaki na moment akoyaki soki azalaki na motu peut-être akoka mpe okufa te bato balingi basala intervention balingi bamemi ye ko arrive premier jour aza ye mona ndako deuxième jour ye mona ndako et troisième jour bato ya lupango batali akoma motu oyo 2 jours boye mobimba monani te azalaki na mwasi na ndako te azalaki na mwasi na ndako te le temps voisin baya batala bo déjà remarqué déjà trop tard ça il y a 2 jours assez donc epesi pasi liwa moko ya pasi vraiment ebonga ata boyoka sangwa maladi quoi apparition ya moi Belleville kandi la patronne ntango azalaki sango wana ntango ayaki wana balobi ke la patronne akomi moto mawelisa azowelisa akomisa matanga ya papa Richard ndeti ya ye kaka azolinga même pas bandeko mosusu baassiste financièrement pour ke ebimake ye nde kaka moto asala pouvoir maestro nde toza boye lelo ekozala place moko bomoni pour nga alali na se mosu ava famille na nge eya mosu ava bato bandinga baya muta liboso asala geste ya liboso eza yo ozomona parce que oyebisa bato wana te oyo akoyanga ozomona eluka madame Belleville biso tout tozwisanga matanga ya papa Richard presque bacomédie nyonso toyokaki yango ozomona bacomédie nyonso boyokaki yango moto olobaki nayokaki yango na retard to na nsima mabe aza te biso tout tokaki wana na nsima malamu omona ti ekomaki madame Belleville kose présenter kuna muta liboso eza nango kima welisa te parce que ndenge yoyokaki nga nayokaki oyo ayokaki okuna ayokaki mais boye te na moment oyo ata na sana bato basaka na sana bazo koloba ngo awa sana eza déjà plein parce que ya bapapa na biso oyo bayaya na biso banoko na biso oyo bazalaki na este ozomona bakor na bango eyaki ebele boye eza déjà plein na bakor ebele ya pas moyen ya korecevoir bakor mosusu mpo tozalaki wana mpe bakor ezalaki ebele nde tomonaki kor ya papa moko mpe azalaki wana babimisa bango bakende tiango na ngirngir nde ya papa Richard madame Belleville atala bino grand frère oyo aolia sumbongo na nga te omona na minute oyo atalisi likolo atalisi elongi likolo mbongo na nga otika suki kolia te le seul geste le seul moyen kokolia mbongo na nga eza kaka ke nalongola ata na sana natinda ata cinquantenaire ya place ya bongo bino bokomisa ngo kimatalana puis voir même il y a Malika oui MK plutôt MK yaki pour filmer bozoboya a filmer mais tandis que on filmer ndenge nini ozomona wana oui papa Richard aza comédien mais na moment oyo bato bazalaki na bato ya famille libota yo koya ko filmer madame Belleville tandis que yo vanda na kwa mo finga Belleville et loka place mo bango bazali sila zawana nga no yate et loka na cheba musapina lisu ozomona ba permettre ngate na kota babi on boya filmer parce que robe madame Belleville ataki ezaki bien te boya madame Belleville boloko kalobi ke wana kuta zoka ta soni te mwana muke akebota na mwana 19 ans muta sente mwana muke mwana 19 est-ce que yo futa da cercle nyonga tata nao nyonga cercle tata kuto futa to sisa te moya te po finga madame Belleville robo madame Belleville alata kata mama asuma boloko katika olata est-ce que mama boloko alata dali puta super soki beaucoup misara bolata bien pourquoi est-ce que robo ya MK a filmé ye Belleville wana et puis azo ba ye Belleville wana yesi la wana ala pouvoir ya alata robo Belleville alata ki yesi la soit disant si la wana ozomona yaya omona eloko moko boye tobosana te respect eza réciproque net na minute oyo biso déjà madame Belleville boye
aboyi vraiment ba émission moko boye ya ko déconner quoi ozomona so sengo ça mutu vérité faut ça vérité non yango to loba te en soi boye est-ce que maman mwana ana robe super ou madame Belva l'attaquer maman ba on sala ta robe alata dali puta super abelaki super teri wenze alati câble yango boso boya pamsla menacer ba menacer oh eza logique ba bisaki ke kata vidéo ko filmer madame Belva te bima ozomona ponga no ke filmer sila te simba te bana loti mokele sila non tu ko sala ngote ozomona non tu ko sala ngote beaucoup plus dans la focaliser na batu na biso na bela production mais on peut ça la Sonia c'est-à-dire yo ofingaka muto ofingaka monier au filmer vraiment exactement na sens si réellement bino boleki bekazanga zaboy amoni maman muteke si la ano filmer bien non filmer te pour non pour ça na te parce que pour na bike toi ne moko omona elle pèse pas à starter solo ozomona non landele nini parce que bango tellement belle telaka bango tala ba miniature na bango niveau ba tchaka sila ya muki on dirait dessin mais tala belle vie ya munene ba bénéficier ozo comprendre pour belle sans belle vie internet muto tala maté ozomona tala actualité ya papa Richard Mutakangi nani famille bota comment na ba Zuma Barezi bango ba ko loba été surtout Zuma papa Elombe à qui je dis bonjour là où il est papa Elombe aza papa moko mabe alingo kabola makambo asila akenda te comme pesa ka pa belle tu peux dire quoi ya na on pesa na place ba finganga tozo lokwa muto kwa mbondo de paria lo ba papa Elombe fuka maya mutakala senga sila pardon mutu lokola tendresse aloba yo Elombe zoba mutu lokola tendresse ana facilité ofinga papa Elombe zoba Zuma baobenga papa Elombe keto papa Elombe mwana mabe atala aza papa mabe atala sila oyo lobaka yo sa papa atalaka bana ta place bazala mayele te ba essentiel ozomona bango bazwa temps ebele ya kofinga papa Elombe mais tandis que belle vie na bato na ye barespectaka papa Elombe bayebi valeur ya papa Elombe bazopesa barespect oyo asengeli nango yaya boni so oyo ofingi papa Elombe boni so osali likambo papa Elombe aye te olobani respect eza réciproque ozomona yoka nti papa masumu nde bafinga ye lelo soki sila sala eloko mo venema mo babengi papa masumu oya pasteur de la fois kuta oya te bon ka bango boki na obondela bango po bazala mona kaki mais oui eza logique tokenda kobondela bango parce que toana posa bénédiction ya bapapa wana sa bapapa wana tokotalama te ozomona sa bapapa wana te tala lelo moto kwa Miss Lolo akomi na pouvoir ya ofinga mama bomengo tala makambo bomengo asala ngana ya wana Miss Lolo vraiment Miss Lolo ovoa na ndaku na parce comment mukia ovoa na ndaku obandi bota ba mama wana ba mama bomengo yo Miss Lolo na façon na wana taille na wana oza mutu moko finga te il faut ba mitala na otani na ebele ozala na ngo wana otani na mobalo wana oluko na olingi yo ayo atinga ma toto ya mse mais ko akoma niveau ya finga mama bomengo non loba no tala niveau maka mama bomengo babamba mabanga na wenza matete na barole na banda osala sila balanda wapi ozomona po mama bomengo apesi bango conseil ya bibana nzela bozokende eza nzela mabe bokaboli théâtre comme ya baka siko yo kovanda mutu abongo yo kovanda ofinga ye ya mabe nini mama bomengo alobaki po yo Miss Lolo vanda ofinga ye apparemment bango balinga te bato bapesa ba conseil parce que pasteur de la foi benga bengisaka bango madame Belve kendaka mais akendaka te apparemment bango ne balinga balukila kaka famille bota problème bango ne balukila kaka tala mutu lokola barezi akefinga pasteur de la foi lobaka ke biso bato finga ozomona epa na bango do respect pa ba ene zate en tout cas yango vraiment madame Belve azaki
comment idée ya kosala monene azalaki na raison donc bango epa na bango ene boye eza te neti ya lalu boye nakomona nzambe etinga mbata na droit oloba te un grand frère na ngai na ye nakuti na monde ya tv ozomona naza na barespect makasi epai ya ya wana omona naza vraiment na barespect moko boye parce que biso ata masor anoyebisa biso masor alobi pesa bango mbote ata 15 fois ata azo reconnaître otelanda epesa esu mbote se présente nga mwana mastor eza na mokoba oyeba o ezomona mais naomona ngo eza le contraire pa bato asila moto okola passeur de la foi baresi ozomona obangi na ope passeur de la foi te mais lelo obangi mama bomengo te mbondo de Paris obangi président Lombe te afukama ya mutakala senga sila pardon quelle humiliation la Bible est là la kila mapa mona bolumba papa bango bala kila mara papa na papa vraiment oui mais c'est faut ami quitter ça à se déshabiller et senga sila pardon vraiment si elle est qui chez Lombe elle ne pèse pas. Oh, PZT. Donc, et pas na bango eza logique. Donc, et pas na bango eza logique. Donc, si la roya na ye a fini ne mutunyo so batuni bakoko ya ba manquer na bango bato eza logique et normal besoin na pouvoir ya lobate. Mais loko bozo bosa na elomba za na mot à dire et pas si là parce que si la za fabrication ya elombe. Akoko loba pe loba moko boye pe ba vie pas si le tengami hein. Ozomona et surtout na nebolobaka ke atala sila mingi et le bébé là le bébé makasi atala sila mingi atala nini en tout cas pouvoir eza pasi na bato ka bazuma bwa mayele te me bovanda bofinga bato moto kola bolokoko za soni ya famille bolokoko donc boza azoloba elle a dit audio où ils ont un groupe WhatsApp pour la organisation de et papa Richard comment est-ce que ta famille boto ba olinga kaka basa kapari na makambo et bimaya bango madame Belva zongi na sima bazaki na réunion bango lobe est-ce que ba mona madame Belvi ba mona madame Belvi te pour ça la réunion yeza qui quelque important pas na yeza qui grand frère ne Richard mbonga ata $1 na nga suka e côté ka nini mort est-ce que famille ya papa Richard Mkoko boyi ba artiste msuba kende ko aider bango to soutenir bango financièrement ba boyi mutu te parce que comment bango ta maman Belvi sali art moi ndenge wana bango comme bango problème ka fa wana batamite ya mabete bato balukaka mutu donc mutu fa souffrir bamona humiliation ye na sima mutu wana po balobi mutu wana azaka na mbongo ti po ani bosungaka te po ani bosalaka boye te suye na bango ezaka bongo mais na moment otan bamona mutu asala makambo malamu eza toujours le contraire epa na bango baolinga makambo malamu wana esalama te ese réalise te ozomona lisolo ya le 29 mars. Le 29 mars, na showbiz boye bene na showbiz ezala oyinda mabe parce que showbiz le 29 eza arrivé à mon nzambe yesu azonga showbiz eza plein tona bia $10 VIP $30 en tout cas venez nombreux boye remona ba star na bino bolingaka boye remona ba mama Kalunga ba Marie-Jeanne Bololé ba Ida ba décor bato belé ba mama Moseka bomona bato a modèle na modèle vraiment tout il a télé ça bien parce que baloba ki non na délai de gala il a télé ça bien té ya bango moko ba l'émission faut mona ba roba misuni bango mo ba oloba ngo na oloba no yaya wana place o ba kene ko lia mikate na spaghetti na liwa papa ozomona place étouffement ozomona batala ki na sali na bilamba batu et concordé Ochaki beauté na 18h make-up mobi na make-up no propre o regretté $10 te pour la place muso eza ok basalo make-up moleli mbongo na yo mais kuna ok basalo make-up otikalo regretter mbongo to mona ka neti kaka ke onde make-up nanga na la lisusu na zaza nango kaka parce que ça le molunge te ça les aki tellement kitoko étouffement ozomona ba finga tala kotala Thérèse ya kotala ya Gabi ba mikolo yango moni réponse na bango nzamba limbisa bango. Voilà, nous sommes arrivés pour tout comme venir dans souka ya émission na biso biakazanga et là on est on a tunité
même chose dans tout le bonheur sur les années. ngai vraiment eloko moko boye nazodéplore na comportement ya bamama wana mibale eza mpasi mingi mpasi makasi komona mikolo neti bango bongo bovanda na kiti po lelo bino baza baicone baza valeur ozomona mais lelo boperdaki valeur na bino babiso kutu tozala te na bagénération na bino mais lelo tokóma oya mpe tobeti mpe bordi na icone moko boye ozomona pourkui makambo wana ezwaka bayeni nicole ebakata te ezwaka bamama top te ezwaka bamama milo te bamama marie hélène te bamama étoile te ezwaka 2 personnes wana allez-y comprendre en tout cas nzambe alimbisa bino naza mingi oloba mpona bino te so na bino aloba na kokoya koloba ya mabe mais par contre si bango basataka na bana mike baoloba suna na davina apo bango il faut comprendre bango moni bato baleka bato basala bajetem na bana mikie donc bamonaka mpe ka bana wana mikie ondie bango mpe bato balobela bajetem bato bazalaka na bana mikie yango na bajetem na bana mikie yapo moni bakanzaka mpe ka badavina apo bato balobela bango bajetem yango moni bayaka kofingaka bato en tout cas bato boreteni kaka Poutine na Poutine otika Poutine donc beli na kandi aza valeur otika la valeur en tout cas tolela na bao bazolela tolela na famille papa Richard Mukoko esala biso bien bambote na bato nyonso to vraiment bo comprendre mayo otanga bakomba bato esa te santé vraiment nzoto epermettre te tande na olala na otoka donc bakisi na ozo eza tellement makasi. En tout cas, merci à bien, malgré la maladie, mais elle s'efforce quand même de faire son travail parce que c'est ça son métier. C'est ça vraiment son travail. Merci à toi, Abia Kazanga. Merci pour l'opportunité et puis la considération que vous m'avez offerte. Je dis un grand merci à mon caméraman. Merci à l'assistance de Tonton Lalou, à l'assistance de Pams Matono. Merci à Santa Shinzalanzoko. Merci à vous. Merci à Chacha. Merci à Ndekoutubaza Awa. L'assistance Nabino. Merci à mon PDG, le boss Serge Moulay, top class. Merci à Hussein Abdul le DT, merci Stanidash Balena, merci à Bandekotou. En tout cas, moi, pouvoir maestro, je vous laisse et puis on se retrouve prochainement. Bye. Bye.